ça finit un dimanche parce que biso ba théâtre pe belé to ebiki bazaka na mona ba vie wana mais loka to kangate loka to kanga bango te moyen to loba ezat ba nanga ba sali discussion net ba so na ba kabwani mo ya poster papa olingi to suki sango na PV toto ya ana YouTube asali li minene ye l'homme en veste bleue ba lever ce que ça qui t'a relation te mais ronde to ka ba ka comme da makala ninga ko mapena makala yangwana ko gra mo reza yangwana bakanda na nyonso za yangwana ba preuve nyonso ko bimisa ngona l'état après raison aka na YouTube si ka na ba to ba problème alu kana a changer comme ça fini au lieu ko se créer sous ba ennemi mususu pour Karine ko banda l'autre be occupé ta ça beta que da 12 na mamba Belinda abeta que da 12 mamba yabe a occupé sous terre et ça passe YouTube n'est peut-être OK mais chaque fois nous avons un problème sur le côté ça. Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, tu es à Mali. Bonsoir, tombez la vidéo à l'ISO. Au s'abonner ou appuyer la cloche de notification. Chaque fois que nous avons quota, on va nous recevoir à nous. Merci beaucoup à notre boss, papa David Ekani, à aux États-Unis. Merci beaucoup à Didier pour nous monter à Odile Makaya. Merci beaucoup à Kijabon, Jackie Manon, pour Avantia Chérie. Merci à Corinne Mumba. Merci encore une fois de plus à Mami Zumba VIP International, Mami Zumba VIP. Merci à Narcisse relative à la volonté de Christian Isaïs Kochia, Calamité Dosé, on a quitté ça, il se bien. Vraiment, le long ensemble en côté, il y a mis plus qu'à Catalé à la guerrière, donc on est capé sur la rapport à analyse, pardon, pour ça, analyse moi à pied, à pourquoi elle est pour la mission Moura, Oyo. Et c'est ça, on va voir les mobiles na Ronel et les connexions Moura de la presse de Bikaza journaliste encore à Bisso et maman Outaro les Kaligara na TV Morani Marake et Amsana et Tomé Missé Coloté à voir à Yemoko et les lots les sous-soutoyés les sous-sombés tu habites pas na mibali na Bisso et internet va chroniquer ba chroniquer va comment va les bien ba chroniquer va comment va payer. En fait, les amis, vous comprendre que il y a un la bini catalé à la guerrière tout les canons pour tout ça moi analyse moi qui par rapport à équipe matango et puis tu relever la paix sous le solo et à Karine Mokonzi la baronne oyo et les 40 cahiers la Sarato la éviter bakabona déjà mais les autres qui étaient cas et maté qui t'a tout le monde na ba page donc et ça là na ba page de makambo et ça là tout ça na presque catalé mon caméraman qui propose à même moral nanga. Bonjour Barbini Mongodi, bonjour Nababone puis à chaîne Abisso en tout cas, bon s'abonner Kaka et ça l'Abisso vraiment bien makasi. Merci beaucoup à Mokib, merci à Bérine Mabia, la bouche de la presse, merci aussi à Diogo Le Mignon, merci beaucoup à Diogo Spec depuis Luanda. En tout cas, Barbie Mungodi, merci aussi à toi d'avoir pensé à moi. Donc, ma question est ma réponse est voilà, depuis le temps de tous les jours, Mélia Mazouika, je te salue. Merci aussi à Bérine Mabia, la bouche de la presse, en Ninga, donc ça, on a un niveau. N'habitez, qu'est-ce que Catalia et quitter Mata. Donc, René, l'amour de la presse et bon déjà affaire ya Ronel Namoura eza soni komona bandeko kobimisaka ba identité na bango boyi biso déjà toyebaka déjà identité ya Moura de la presse chroniqueuse na biso to ndima na biso ye te chroniqueuse na biso po aleka déjà na TV asi aloba na ye ke assuma na ye asa chroniqueuse na biso eza vie na ye sikoyo ye eloko epesi kanda eza ya komona ke Ronel yo za muta maboke papa oyo alataka ba veste bleu na ya rouge mingi moto ya tondisaka ba vie belé na TikTok apesa ba conseil comment yo okoza muta double sim de loko epesi Moura kanda Moura leka na TV assassinat donc bat nyonso ba koleka na nzela Moura bo s'assurer que Moura ko ya bino pe na YouTube bino pe bo assumer bino pe bo ndima vie na bino Moura fandi na ye aloba basi lokola ba négliganga basi lokola ba yokisanga mutema pasi en tout cas ko banda lelo ngape na komi kolata talon ngape na komi ko cha maquillage Moura zana mutu na ye oyo asimbaka ye apesaki bambongo oyo akajolaka ka elanga nde eza makasi boye Moura akepa mobali na ye akekuta Ronel na mobali na ye ya bokabola malili bino nyonso to ndenge nini Moura alobi non c'est pas possible Ronel akutani na ye pa mobali na ye donc akangi Ronel Zéro plus que Moura a la Ronel. Moura a la Ronel, il a mobile na ye. Mobile na mokomona. Te loko a permettre de sauter yango to bombi. Wala chroniqueuse na biso. Te yemo ko fa bimisa nanu.
pour le quoi ils ont respecté nos pères et ont respecté nos pères et quand il y a des Ronel à Luki Makabubisi Kabalukakate tu as piqué les mecs d'autrui en tout cas assume-toi Ronel bata comédien ba maboke bazo sala makamabe ba komi ko piqué ka ba meka ba youtubeur pour nanine pour ndenge za boto mona déjà la donne a pika ki meka wata Carmel Oze et puis si Carmel Kanda a komi boaka na Dubai si siko suite zo ebanate siko Ronel ko piqué mobile na moto ba pika kate pour moura ndenge za na siasa sima déjà kama lili ndezo yinda makasi na butu boya ke pa mobile na kikuta Ronel na mobile na e tombo kit yoni na mobile na ngai ye pa check mutu makasi mobile na nga ba sali discussion net ba so na bakabwani moura ya poster papa olingi to suki sango na PV toto ya ana YouTube asali minene ye l'homme en veste bleue asali ba fier ya ba veste jaune abia ko ya ko lobate ko komate muka ya kana live ya ko sa live ay ko expliquer ale dans moni live muta komi na 800 personnes tala ya pas comme la 800 personnes en ligne za ba jeter pozo ka 50 dollars il faut za ko loba lobo benga ba ya ko benga ba ya ko 50 siko muta ko kisi 800 Mota ko kesi 800 na ye ale ayeko tinda Arline Mbango benga mutu na po Arline pas sa comédienne benga mutu na mo ko za camarade noto sora la miable Arline pas bengi ye kasi fierté akanisa mo pas sa pétété tango moni mo ga yela basubasi mandalo c'est que awana ko sambwa pour ba vérité e bima ka des ya somo mo ga pa bi bon lo ka master nga Arline na bengi na chana se ba ke sora Arline ye nani Ronel na moura Moura pe subas meza ngakate azo enregistrer makamno so bazoloba de Ronel azo expliquer ça ba liboso na saka na ngote na za malade na nga nana malade na nga na mekai kaka en tout cas nga na kota na nzela na otena peso kombe moura do pesa nga mbongo na boyi pour lo bakelo bina sala chantage mais to ki ke ba enregistrer ki yango kasi moura muta enregistrer ke nyonso andinya pesa moura mbongo moura boyi na moura lobi na mbongo lote po bino pesa ka idée ba après na sime komi ngam na sala chantage na lobi ndeko kota na nzela na ngate ngape na kota na nzela na ote po wana za mobile na nga basili si ba yokani Ronel ake inzoka yaki na ba policier tenue civile sans ko yeba ke ba subasima na yeze pa moura atindi ba policier ba ko kanga moura pa Arline na lobi te yoka maloba Arline plaira Arline na lobi ngai na kote liyo asa kote na miniature ko ta sa dessus pour ngai na bengi mutu akata live for za master nga to solo li biso nyoso koma yo tindi ba policier ba ko kanga susu na ndako na nganga na zala mwana nga bo bimisa ngo je criminel on dirait na sala loka mabe en tout cas na ko bimisa nyoso ba vie na yo sala na bomba yo na ko bomba susu te na ko bimisa donc Arline pa ba yi ba vie ya Ronel sala bomba ye a ko bimisa ngo ko bomba susu te akangisa ki déjà monga basi ba kende na esko kanda wana ko kangisa mutu na ndako na nga na quartier na fandi beto bomona ngandini non lukira mutu ba problème te ai bi pe biso pe YouTube to yaka mabeto yo lo bakiye mutazaki complice ba kanga muwa bakeye na moura pe lokwa zaka na ba connaissance Mathieu kiti ye pa benga le lisi téléphone ale batiki sans koyeba ke azana basubasima na ye afuta man na ke me tanga ke wana boyeba ke subasima ezali ya Ronel le lomo wa ko sikisa YouTube pour Ronel a pas ko piquer mec abato moura a piquer pe mec mobile ya artiste comédien moko wana pe nani grâce luzolo ka moko asala théâtre yebe su mobile ya Ronel donc il y a ça double signe ko sangisa ake piqué ya ba comédien ya piqué susu ya ba chroniqueuse neto tiko te moura aza collègue na biso moura aza chroniqueuse o se respectaka aza chroniqueuse o asa sima de na vie na antima o nyonso ko ya butu moyi asa antima déjà vie na ye alors ngana ko côté la Ronel te pona yebi Ronel te donc Ronel yo loko mi matisa que mi monisa que c'est un beau garçon aux hommes ta ba relation kangisi moura biso pe to c'est la moura ya na matière YouTube zika kaka pour bino dans ça la vie na bino bomba maka biso moto yeba déjà que ça ba propre poudre bele ba fond de thé ba mbele ba commencer ba fond de thé na ba brillant c'est que ça ba vie wana ya CC to beta bino kara pour to ça ba préviter si quand yo moto peut-être ba preuve na lo ko amoura moto a filma ça ba subasima na yo moto a yebi makam na yo ulika ya ko panzo na TV bon yo kani déjà mais yo ke ko kangisa so la kise ke yo sa mobile mais il dit ba ko sambwe famille on des awana ba sambwe sur bango de na moura pour ça ba subasima yo moko ndengo ndimi ko sala ka vie yango eza ba liboso na ndengo zo wanga la jaba subasima bimi et puis ba makambo eza ba komba ba to ebele ba remi ba sana kati ba resi ba sana kati zela na kiska katalia na dossier o remi pa koti remi sana kati ba resi sana kati ba ta théâtre bele ba komona ba ezali les questions na monya to ba koti siete bona za kara moura
les questions à côté en côté et à quand ta théâtre ndé ba côté na ba barisi na ba kovo donc ba kombo la bango de ezali ba somber les autres makaming te pour moura za ba audio nyos mais c'est pour moura ba j'ai pas enregistré ba ba j'ai que l'autre m'a bien ya bi YouTube ngabe fona ko ma ba j'ai wana quand on a enregistré te oyebi po anini po un mususu ye azo enregistré d'ailleurs yo ebité ye siko po asote lo po mettre c'est que yo be faut enregistrer po ba comment ça on a montage enregistrer bino be bo so la ka katika partie ya tiki ya yo ye wana mo ka mi ye belande YouTube ekendaka na place voice neta bola ye be face na basubasima surtout ye lo ko mutazo confesser wona za ko confesser donc bakangi ozo confesser peut-être bo sa sango akoloba eloko te mposi ya confesse oyo eloba nzanga te eza yo ala naye kokoloba te ke baimite fo na nga ndenge vienga dios alobaki mpo wana toyebi ke vienga dios aza comédien bato baimitaka bafo baza ebele mais yo bozalaki bino misato na arline mpe koyoka mpe maloba arline alobi ke akobomba susu te mpo abomba wa mingi seke eya voi na yo voi oyo tokoyoka moka kobimisa eza voi na yo mpo mpe makambo nyonso bosololaki tokoyeba ngo kaka na partir ya voi yo luki rando la moto basala rando te il faut l'autre c'est possible solo laisser Siri ou le ça so quand on doit ta veste bleu na jaune yo ne moto pesa ba conseil na TikTok mais yo on moto ba double si mais lelo oyo moura la kibiso na 16h ka yo mo comme le quoi ya moura la ka biso live ko ya o dénoncer et ya sali ngote to moni sous même kana moura to moto mona auto poster na nini quoi na page na ye ke ba preuve nyonso ok na ko pour la justice donc na minute ya ko ba so elo te moura boyité moura le bazan na ba problème na Ronel azana ba problème na artiste comédien o batangite ba kombote po ba comédien ba komona bango ezebeli alors ya boy na ngambo na ba comédien aleta Ronel azana ba preuve na Ronel kasi to boke si on a l'état so ba moni ke simbité na l'état azon ka na YouTube bande derrière YouTube parce que Ronel a sacré besoin enlèvement est-ce que boke na on a kindara na mona na boya na on a YouTube pour ani et moi na bino taki en dehors ya YouTube pourquoi faut boyer la biso na YouTube kasi ya ki na on a YouTube parce que YouTube ba yebi ya ke moura assassinat déjà ba yebi ya ke moura asala ba vie na ewana so ya ko mona moto ba mona ke un homme responsable asala ba vie wana ngo pesa ke kanga aya ko sambwisa bango bango nyonso ba sambwa bango nyonso ba bema nkolo siko eloko Ronel na saki lobi ndeza ki enlèvement comment yo ko benga moto bo solola bo bandi ko solola après oye siko yo ko tinda so ba policier tenue civile ba enlever ye so ka zaki tabaka na sote mais ronde to yo ka ba ka munda makala linga ko mapena makala yangwana ko gra mo reza yangwana bakanda na nyonso za yangwana ba preuve nyonso ko bimisa ngona l'état après ko zonga na YouTube et tout ce que le temps azonga na YouTube très mal ya au monde a comportement ya bande ko na biso vraiment bozo bebisa image na ya biso basi na ya bino moko mibali parce que ezo sa soni bande ko na surtout les kambo ko enregistrer na bité maman on a YouTube pe banda pe wapi muto abimisa no idée wana ko banga te no ba baza na confiance na biso te parce que bike ngaso na soli na soli neige na obanga oloma mususu to beta bakati mususu bo beta jeune azo enregistrer muto ba be katale ya na yiki katale ya mo azo enregistrer akenga na makanisi na nga na ngote aucun subitement bo soigner bo discuter pour place ba vandi ba mbezanga c'est ça moi discussion mo ko le ka bo pas katale ya la ngebo c'est ça la bibisi ba mo odio atonga ndeti to mona ki awa ndeko na biso nani Wadol Cynthia Wadol na Pamela Shekola baba ndeko bazali so pe na groupe na bango WhatsApp ma mbeleka kuna to yebite na bayo na kati mais eza ba voice ya 2011 elelo alali la moki nene abengie pour matière ezate abengie Wadol na ba voice mo awa na ko pa internet Wadol sans le savoir que ba voice mo boyo ba so ya kala na ye nene azwa ba voice wana bombango et pour surtout quand subitement abanjo boka ba audio ke boye nga akuma manquer bazo ka ndenge Cynthia Wadol azo manquer Pamela Shekola wa za kontia mai pona nini ba voice et comment balisa tous à ba groupe ngo tous à tout benga na ba donc nga tout to benga na ba téléphone attends to benga après téléphone be enregistrera wala ko de la makasi mingi goleka yango te arrêter automatiquement parce que finalement tous zo ba te eza nini ba te bele ba sini confiance na biso parce que ba komi obanga muto solo la na yo ninga sisi ba no ga effacer pour ni to pesi to za sous na toi sur la confiance en fait base la confiance na bisoté et le comme on amour de la presse to éviter identité au yo de ça devant mon qui ça c'est ridicule c'est que nengo bana ngando lo bana futela na lo pango bimba ngamo ko siko ngami ko tami bali na kuna eza fina ya nzima eza fina ya nzima
eza fini ya ndima siko biso batateatre mpe ebele toyebi ke bazalaka na mona bavi wana me lokola tokanga te lokola tokanga bango te moyen toloba eza te mais siko ntongo moto aza na vi wana omona deyake okoti deya na terrain na ye aoluka ye basambwisa obosamba bino nyonso nde yango omoni eloko moko asali kasi bato nyonso bayebaka ntango bamona ko mwa mobali ozalaka mwa mobali te ozalaka nde boye nde yango omoni eloko moko asali mpo asali yango mpe na plaisir te asali yango mpe mpo aza na kanda tozele na 16 heures ya koloba na biso makambo alobaki ya koloba tozele na 16 heures ya kobimisa vraiment mokaleka presque ozela okakoyela biso baje ya momo teke o lelo live eza tozela yo nayebi te puisque katali atokomi deya koshite na biso mpona problème ya karine bachallenge wana basengi wana déjà eza batatouage mosusu ezalaka moto abetika mpona manifestation moko boye akeka abetika mpona fete moko boye esili ya kolongola wana awa eza elibanda te mais si elongo deya kala preuve aneke na nzembo yango wana tomona eza te bona nzembo yango wana biso tomonaka eza te seki prouve ke abetango kala mais ezalaki nango ya badele un mosusu ezalaki délai ya une année un mosusu délai ya 6 mois 3 mois après ekolongwa nango mpo ezalaka nango na beauté chinoise mais sikoyo na nzembo wana tomoni tatouage eza te bon sikoyo tatouage ani bango baoluka mpo na nzembo wana kutu aza nao moke azalaki nao na solo azemi te azalaki mpe na posa azemi te bon tatouage ezalaki te sikoyo boya koluka tatouage lelo mpo na nini mais pour ce Katali a demandé à Bazaki vraiment boyé dans musika pour solola et tout et les deux autres sous Sarato là na Karim Mokonzi bakabona ki déjà mais Sarato là azolo bakama Karim Mokonzi to épité koloba wana eza lokwa bazongana osenga bolingisi ye bakoko zonga ale susu te po Karine ayeba ida bizaleli na Karine patala YouTube ayebi da ke muto abibana na bato ayebi da ke muto azalaka na ba problème na bato to muto na approcher ngai seki funa zape na ba garde na ngai ayebaki ayebeke to utaba kobeba na peka na ye yango monya saki na ba reserve ko esema comme mususu même ba invitation bande ko luka kende ya mariage azwaki yango te yesi ko nde zo sala e pasi lokwa ba yebisa makambo nyonso te ba panzela ba vérité te nde yango monya zo sala e mampala komi ko luka atike atumbola bato po ba chinois ba répondre ba chinois pe ba répondre te ba ko yele zemi par rapport à ye nani ye a s'occuper dans la vie à mobile ya bato oyo abebisa carrière ya ji abebisa carrière ya musique akomisa chimiste kosala baji na ndako abebisa mobile ya bato carrière akomisa chimiste ye akokipe fi na ye te bamokoni bango mibale babota ye kakokipe fi ya bato kaki na ta kosi bato zemi bo 9 mois mpe eza mosika te po te tomona yalobi mpo na nga soki ezalaki mpo na nga il fallait Karim Mokonzi ndenge asalaki baby shower ya wana il fallait acte ya mbongo wana akanisa wana apesa mobali laki mobala eza en sens ye bakanisa na mbongo bata basala prédote na mobali na yeso mpe continue si lelo ewumeli il fallait pas quand ça mbongo ba blongo so teka na Dubai wana blongo nyonso sa ya ba ji wana le comme ça mbala ba to chimiste il fallait quand ça mbongo wana apesi bon lokwa na BBC carrière na musique créer activité mususu bande bande ko tselo mbongo pona nika okende ko zaza na sima via ba alobi kasi ye yango aboyi na bindeti bango na ministère ya komba moi c'est qui ba sente yo eza déjà mabe makasi mama na bango aza muta combat spirituel il fallait na azwa na aboyi ya mwana na ye asalisa ba fête ya bongo azwa mbongo apesa mobali basi sa procédure ya libala mais moi c'est awele ki kozwa zemi wana eza déjà mwana makango mais Karine pas finga ka mwana makango le problème pas zemi ya makango problème te Karine azizeme makango po bato bafinga ka mingi kisita yango andimi azwa zeme makango aboyi kolongola ngo po bofinga ka eto kisita a préféré azwa zeme makango lelo pe actuellement ekoma nango pe avant babalo efo bamona po boka so yolia kamanga po muta bata boya bebisa mbongo na ebele bele tango bokoma kuna bokomi susu koluka melaka boye zonga boye bokomo changer hôpital bokenda achichi mabe bokenda ba chinois mabe po makambo ezo simba te yango bakoma komeka déjà na basi bango pe bakoma kondima avant la kota il faut na meka est-ce que mobali abotaka tonga pe na botaka pona boyi risque ekoma bongo siko yango ke kolukina ba midi 14 ya ndeni ye muta bata komisa chimiste azwa ya anotage bandaka asundura bana kuna sakenda ko kipe bana bana bazo tenengana kuna ba otanga classe te baloba na TVA baleka na beka baloba ke papa die ko atika biso asundura biso ya kipana oswa bana te ka ya fia Karinda ko kipe eza des soni pa moni batinyo so batimbeli vine batinyo so ba okima ende yango na ezo salise bilobele ezo sese bisala sala yo ke ndeko luka mwana Karine poisa na nini akende ko pesa mama Karine leçon de morale pona nini a préféré na ye ya finga ka yeke ya zamona makambo lewe kamusie Karine pas usé na makambo aluka nde ate ya aluka na a changer pour ça problématique azana bato so ba problème aluka na a changer comme ça fine ole ko se créer sous ba ennemi mususu pour Karine ko banda le otile ba occupé de ça beta ke da 12 na mamba belinda abeta ke da 12 mamba yabe a occupé sous terre
Et ça passe. YouTube n'est peut-être ok, chaque fois que nous avons un problème, nous avons un maman. Alors, maman ni ni wana wa abonné à moi na e atinda moi na exposé zemine na télévision. Maman ba ngwa ndimi na eboye bike moi na za star. Bo maman wa Rihanna. Atika Rihanna exposé ndeni. Maman ba Rebo. Atika Rebo exposé ndeni. Ari ke moi na za star. Yo ka sele longa personne na zemine nga pe na okanga photo. Ndela ko mo luka ko suza kanga photo ya bala mnene. Ngawana na ko mata na ko kitana zemine nga po muta okanga moi na nga zati. Muta pesa nga moi na nzamba tana tambo na ela tike libumu ni banda muta okanga zati. O yesu ka zo kitawante abandela ozosimi po yepa ko Rihanna. Yeba ko Rihanna ko Rebo tout la pe sera pas kangeli libumu po ayende ngezala ndenga mabe makasi. Oui, car nous comptons dans la zone parce que ça n'a pas mis les mots sur ça c'est mazara. Kasi même ma colonne est à Kofimba. Non, il y a là bien attaque nous avons balataka. On a tapé na ma colonne Fimba yo. On a tapé na elonge Fimba yo to na comprendre te. Bon, ton zimi alati eza lokuta to c'est la 9 mois. Pour nenga la service on a eza 7 mois 8 mois. 7 mois, 8 mois déjà. Donc, tu sais que les 2 mois, 3 mois total. Ce qui a beauté, avant de te dire que les gens qui sont que tu l'as dit, le quoi, les comédiens, n'importe quoi, la personne va là, tu sais, masque, le maquillage, et moi, on a pensé que ça masque. Tu vois, tu vois, que Karine a aussi. Et là, sur le site, mais c'est pour ça que nous avons la question. C'est d'abord 8 mois, 7 mois. Tout c'est la totale. Non, je vais prendre mon il y a Sarah, moi, il y a Diego Milito, Sarah Loba, elle est à la télévision, et ça, elle a l'image. Habillé à plus jamais qu'on soit pour beaucoup là-bas dans Diego. Parce que mon tour a sala que Diego a mené vite dire donc mon tour a sala que Diego a commandé a commis les lobes ex maman banane. Bon si quoi il y a la sala la télévision et ça qui n'a producteur moi il y a pour produire il y a tant Monica ba image wana a bengi Diego lui jamais n'a pas produit irresponsable. Donc la bakanda wana Sarah za moti lelo habillé jamais azalo kuta s'occuper na bana ya azalo kuta ngako na place na ko la vendre l'image à mobile n'a pas producteur wana non la qui ça que nazo sunga bana na ba image ata na ozo ba image pona la qui ça que témoin na bana mobile na bazaka bien traité mobile na zo ka sena bango ya boya ko traiter bana pour moi ça la qui c'est bana te moi c'est ça la raison a boya qui parce que mon que mobile a s'occuper bana te likora Sarah. Alors il y a des fois là sage à s'occuper na bana atika kokosa ke a battre la bana na te pona maman bon bana baza ba maman bana baza bana maman baza aza maman bana na pe baza mike et bon temps on va ça makambo ba yeba ke ba ça pona ko nuit papa bon atika lokota tika kokosa na bon banda producteur akenda batika na yelo ni na malonga sala akoma chimiste akoma ça achi adasa banda producteur akenda bon yo kenda ka Dubai yo faut comme ta producteur mobile na yo au locato on fournit des formes ben na mona la tana miso bata kenda ta production moi muke ti producteur mzo mona yi mais yo comme si mon bana bato chimiste oyo bata manasima bana yo de muto bomi fine pe makasi elelo sara alobi atikali okalati otika YouTube otika ne force kaka na Facebook parce qu'il y a comme madame niveau na e ezo permettre elle sous akotika YouTube pour yebi ba nyonso ba bande ko la kise ko sa ba émission de baza sous pembe na ete ba oyo so bande ko pese ba idée ba nyonso bande la kise sa émission ke na ngombo ezonga na ngombo baza sous pembe na ete ba beba na yango na amona solo ko sa te akotika na YouTube akoma beta ba 120 vues akoma beta ba vimo ya mike po anini makoma beleki but bande ko choma po obeba na bango nyonso yango na obya kima kende na Facebook atika ko bata mama ko madame okanga ngope na bia oteka YouTube na ye kasa ko teka ngopo makoma beleki identité na NCB ba na Facebook pe kuna tanga ko bebisa akokima kana Facebook na YouTube amona selo ko sarate ba to la bato bande ko bilema pembe na muto azana ngenge na yange kutanye matisi likolo abiba na bato na nyonso elo ko sa so izate mais loko ya se azomi kumisa mapenza alobi na ba collègue na ye ndesi muto wa junior moi est-ce qu'on peut ça sa conférence de presse azo bana misala na ye o ya bande ko futa mbongo afanta bango basala nani bongo ye mutu pona nini azwaki junior te abenga ye pona azwaki junior te abenga ye tala bana na yo appeler ko basali boy et bon ce que ton junior ça ici conférence de amoni mabe aso seleka o ya lonaki po ye agangela ba on appelle ko finga na bato musuna groupe oui afinga na bato musuna groupe appelle ko pona ba afinga bato musuna groupe pona makambo wana soka yebaki kazana mutu collègue fala benga junior po ya yebiki yemta kamara groupe wana tala makambo wana basali boye na sepeli na ngote te bango la kesa bango ndenga ofana na bato yo sote mama ni ko finga bato kite na groupe ale muta sesa conférence te po yo kamote mapazi yefu bazo c'est la ke bon pa yo kaka
il faut pas se laquer bongo pour la nuit yé makambo sala bato ba ke ça yé bato bantima ke ça yé mutasali makambo bongo ya beta bato bambela makasi bongo makasi asime anzima bongo. Vraiment, c'est très compliqué, mon Kiliango Kaboye. Ce que le cas de valeur, Sophie pétrole, le foot à pétrole, au Sophie maille, au foot à maille. Vraiment, merci beaucoup pour ce que tu as parce que tu as approché. Un grand merci à abonné tout la chaîne, à continuer à s'abonner. Un grand merci à Bérin Mabiala, à DKM Flash pour continuer toujours à s'abonner. Merci aussi à Mokolo chaîne. Un grand merci aussi à Papa David Kanyama. Un grand merci à toi. Un grand merci aussi à Bérin Mabiala pour l'assistance. Un grand merci à Mélia et Mokiv. Un grand merci encore une fois de plus pour avoir pensé à moi. Donc on est toujours là ensemble. Vraiment, merci beaucoup d'avoir abonné à l'émission de DKM Flash TV avec votre servante Barbie Moumou. Merci beaucoup depuis les temps de tous les jours. Merci beaucoup à DJ Koulou Motema Odile Makaya. Merci beaucoup à Chris Javron Najaki Magnon pour ma entière. Merci beaucoup à Mami Zumbadia et puis international. Merci à Chris et merci à Nancy Moukagati, Madame de Motema Christian Isaïs Kochika et Nakin et ça bien. Merci beaucoup à Corinne Momba. Merci à mon boss David Kanyama depuis les États-Unis. Depuis les États-Unis, merci à notre maman derrière la caméra, merci à Maëlle Badini, votre maman DM, dans ça, la maman, vous allez vraiment merci beaucoup. Nous sommes beaucoup de confiance. Nous avons été beaucoup pour s'abonner, soit tourner la vidéo dans la barre, soit s'abonner ou appuyer la cloche de notification. Chaque fois que vous avez des photos, vous recevoir. Et pour vous, pour partager, pour commenter, pour liker, vous avez la réponse à la vidéo.